et comme un mot fréquent ba mineur to bazali ba adulte ba kola na kati kaka ndenge to ki ba bana ko ba epesi pasi ya kosakana te makambu oyo ya pasteur Cash na nukute silité to mona sika boye candidat député malheureux déchu 2 fois pasteur Ngoyi ye a bali lisusu Ngoyi Théodore Ngoyi azali nani azali mutu oyo à part qui doctorat na ye ndenge alobi professeur à université à part qui pastorat na ye azali pasteur ye to découvert ki mingi tangu ayaki kosala bongo to a posé une candidature comme étant président de la République en 2018 et puis en 2020 oyo ajouté et pesipasi azalaki parmi bato oyo na 2020 awa baboyaki victoire ya Félix Antoine Tshisekedi na cour constitutionnelle akendaki ko défendre yango kasi avant wana tomonaki année passée kaka awa une jeune fille il y a 24 ans oyo azalaki mwasi na ye abayi comment est-ce qu'elle avait subi ba maltraitance torture physique sexuelle et autres pesa qui passe kutu alingaki ya boto la fiona mwana ayiba mwana akendaki ko proposer mbongo po fiona boyaki grâce à ba réseaux sociaux fiona zaki sain et sauf kasi tolali tovandi tolabuki tomoni Ngoyi Théodore Ngoyi abayi lisusu kaka mwana muke jeune fille na ebité bango balukaka nini epa ya ba jeune fille pour la ligne batata mikolo ba plus de 70 ans balingaka kaka kolinga ba jeune fille yango tokosola na émission ya lelo ça fait 4900 quelque chose j'ai arrondi ça 5000 même chose na kati ya baba pasteur na biso Congo oyo et comme ça biso est-ce que bango na l'âge bango baza nango babalaka te ou bien bamonaka pasi oyo baza na l'âge na bango te ou bien eloko nini oyo esalaka bango bazwa bana oyo ya mike vraiment bakoko ozala me bakoko na bango bon nakomona boye papa wana aza deja na ba 70 soki akomi na ba 70 ete po na jete na ba 68 69 tozwi mwana na mwasi aza soki na moins de 25 ans nayebi te force nini papa wana aza na yango po ya komaîtrisaka mwana wana ou bien bazwaka bango mpona batilizaka bango ke ndenge eza boye toza no na ndako oyo bimaka kende kozwa ba jeune garçon ya age na yo bango nyonso bachance na bango nga na banda kozwa bango efezaka babiloko moko ndenge wana alors bandeko na banzi bandeko na banzi bolandi nani tata wana ye pe komo na ye Ngoyi Théodore Ngoyi donc balobi na biso ke mwasi aza mineur papa oyo aza na plus de 70 ans bobe ndenge nayebisaki bino chez le Baluba polygamie eza makasi chez le Baluba mwasi soko aleki ba 45 ans pa Baluba aza so mwasi te mwasi soko aleki ba 45 ans pa Baluba aza so mwasi te soko azo mobali moko ya moluba c'est-à-dire mobali wana azwa bomaka lere pa na ye mais mpona moluba
aza na mwasi te na banzi boye meme mosala nzambe moko auti na Kinshasa auti obala mwasi na ye fois na ba 60 quelque même mwasi na ba fois na ba 29 à 30 ans donc chez les baluba ko ba 45 ans cela veut dire que so bota bana ba 6 ba 7 ba 8 donc pour na bango yoza sous considéré te aloba ndeko makambo ya nzambe bato bazobebisango makasi eza bato oyo yo baluba tomonaki moluba mosusu oyo abalaki mwana na ya 11 à 14 ans ndenge oyo nazwi bainformation babi na minute oyo balekisi ye na makala alors mpona oyo bomoni sikoyo peut-être aza plus de 18 ou 19 ans soki aza na baage wana mobali oyo baza na droit kokanga ye te parce que mwasi alekisi déjà ba 18 ans mais eza vraiment bon toyebi age na ye te totia point d'interrogation mais bandeko moto babengi paster akozala na basi mibale te moto babengi paster akozala na basi mibale te nalinga na pression mikolo oyo mais malheureusement naza vraiment trop pris nandimi te ke mpona fin février awa nakoki kopression yango mais peut-être après le 10 mars peut-être après le 10 mars avant j'en doute fort peut-être avant le 10 mars non après le 10 mars je ferai le nécessaire pour nous expliquer bino pasteur à cause de la mwasi to cause de la mwasi te pasteur à cause de la mwasi moko to da mwasi mibale mais na yebisino clairement que pasteur aza na droit ya kozala na basi mibale te pratiquement eza bible eza kointerdire yango parce que na bible apôtre oyo azala na basi mibale azala te de toute façon apôtre à Jésus Christ oyo azalaka na mwasi kaka moko ezalaka apôtre Pierre mais Jésus asalaka tout mwasi wana abota te parce que yo pasteur na mwasi na bana ozali kama sikoyo ozala na molimo santo parce que oza déjà na mwasi oyo azali déjà imprévisible bokozala bien kaka boba makambo ebebi na banzi boyokaki batémoignage ya basi mosusu balobi mais touti pa ya na nini ya église ya Bostra tokomi kuna mwasi moto akomandaka mais dans toutes les églises pasteur oyo aza na mwasi moto akomandaka c'est pour ça Jésus Christ atiaki mwasi na makambo na ye te atiaki mwasi na makambo ya nzambe te la plupart ya basi komona wana o ngai prophétesse ngai pasteur ce sont des femmes qui sont dans la sorcellerie oyo aza na sorcellerie te aza peut-être na ignorance batie ye na eloko yango mais soki azoyoka mateya azobima te seki aza na sorcellerie parce que mateya ezolakisa biso verset biblique moko oyo elobeli ke mwasi ya pasteur na bible elaka te oyo le reste oyo bazotiaka wana bandoki moto aza kosala yango bacomplication oyo tokomi boye oyo toza na de grâce oyo toza na ce sont des sorciers oyo bazosala biloko ya ndenge wana mais na bible passage ke bokili pa ya mwana mwasi wana aza pasteur na bible eza te mais toza na biloko oyo alike mwasi aza diaconesse soki verset biblique toluki yango tomona yango mpe verset biblique yango na baoyo nasalaki oyo balandaka oyo balingaka makambo ya nzambe na banzi bamonaka yango donc yo soki yo ozoki nosambela pa ya pasteur ya mwasi ozokommettre péché de participation na liwa na yo mbala moko séjour de mort parce que olingaki koyoka liloba te soit oyokaki liloba moza na fanatique ozolingi koyoka te matoyi mangongi okende place mabe alo bandeko na ngai nzambe apambola bino vraiment eza mawa bato oyo nayebisa bino ke moluba akoza mosala ya nzambe te tala badega moluba ko akoza mosala ya nzambe te aza mater manque d'amour tribaliste eza na niveau akosakala te nini lisusu bazalaka mingi
tel bango kiminga ba orgueilleux, ba vantard, ba ingrat. Alors na biloko wana nyonso Bible elingi yango te. Donc moto azala na kati wana akoza musala nzambe te. Polygame, ils ne respectent pas leurs femmes. Tranti oyo. Azala mwasi. Soki combien? Ayo zo mwasi mususu. Omoni bato babebisaka christianisme. Pa bato tili ba komo ba faux pasteur. Pourquoi? Biso tango tozo kola. Ba pasteur nyonso na Kinshasa. Na lobi na bino nyonso. O biso yebaki na église protestante ba Congo. Toi, totile ko yoka te ko pasteur moko kuna boy. Pasteur moko boy. Pasteur moko totile yoka bilo wane mona te. Lelo yo mongo akomi pasteur neti babosa ba mususu ba oyo babi ba pasteur ndeni mabe ezala te bandeko. Ndeni mabe ezala te. Totali neti muto. Otala mutu makamazolo ba tu te poses la question babi est-ce que oza pasteur toi zanani? Est-ce que oza pasteur toi zanani? Non mana kelo kwa ngwa ya pasteur mso achaka makele boyo kai. Tout est à recommencer. Je vous ai dit que tout est à recommencer. Sauf numéro 20. Sauf le numéro 20. Mais tout est à recommencer. Kobanda présidence. À partir de la présidence. À recommencer. Gouvernement. Le gouvernement a recommencé. Parlement. Le parlement a recommencé. D'ailleurs, ce qu'on a parlement. D'ailleurs, au parlement. Il y a plusieurs nouvelles figures. Et ce sont des jeunes. Tout est à recommencer. Même les bourgmestres a recommencé. Partout. Même dans les affaires. Tout est à recommencer. Oh, Bakare Migné, oh. Vous avez que Namboko, il sait faire quelque chose. Le deuxième mandat, et comment on attend que tu. Vous savez, dans ce pays, il y a des choses qui sont faites au deuxième mandat qu'on ne verra plus jamais encore. Mais livrez nos secrets. Oui, papa. L'ancien président a s'arrangé qui est dans mon Sinaï. L'ancien président s'est arrangé avec sa femme. C'est une économie qui a Congo na maboko na bango. Pour détenir l'économie du pays entre leurs mains. Parce que déjà qu'on visait, il visait déjà le période que nous vivons ici. Batunyoso basalaki na ba licence importation ya balos. Tout le monde qui avait la licence d'importation de riz. Ils ont arraché ces licences-là. Il y avait les cancer, il y avait les ceci. Ils les ont ravi ces licences-là. L'a donné à sa femme. Ils sont partis tous ces gens-là. Et sont restés ici les gens qui devaient importer les vivres frais. Les cartons là-bas, ils achètent à $3. Bandeko, na cheli bino kaka po bomona niveau ya tribalisme. Tala batata mobimba ya baluba bavandi wana bazoka mateya ya aventurier ya muto. Muto yo azana makama kote ya te. Ayebi kote ya te. Azaka soki boxer so catcher. Ayoki kana Kinshasa so sa église okoma bien. Aye ko salisa na bakisi na yo wana. Tala makambo azoloba na kati église. Tala makambo azoloba na kati église. Mais oyebi mona baluba pe on dirait mayele za yokoka te. Baki pena ba vandi ba yo aventurier aboye. Alors il a vraiment qu'à une église. Abi tout est à recommencer sauf numéro 20. Mais après tout est à recommencer même à la présidence. Il se contredit. Ba machine ya zolo ba wana oya mabe. Mais ezalaki ya batu nyonso ti ya présidence. Batu nyonso ti ya présidence. Mais
Kaka numéro 20. Ponga na bonde laka nzambe ya pasteur banabe mwakadi mwamba akolinga te na bwaka bible pona likambo oyo oyo aibi bavoi ya madame Denise Dissochoa, journaliste pe influenceuse na ba élection ya le 20 décembre 2023 na ville ya Kananga Apika yeyo na Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo na etuluku ya ba PV to ba preuve que azalaki voté massivement nasengaki na baélectrice na nga na baélecteur moto akei na balabala te naza mwasi oyo nayebi droit nayebi mibeko toza na état de droit yango wana naye na cour po cour akatela ngai na seni nayebi bien ke ngai nazwi bavoi na nga na gagné élection oyo baza wana bagagné élection te tout a été fait pour que tozwa ba PV te ngai naza na ba PV na nga nazwi yango à la loyale j'avais plus de 10 000 témoins sur terrain les images ezali eza makambo obeta lisolo te nga moko naza communicatrice je sais ce que je fais en amont et en aval malgré regroupement na nga agissant et bâtissant oyo eza ekambami pa premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na Dani Banza epoyi kopesa nga procuration spéciale alors que eza droit na ngai mpona ye na justice quand je suis lésé c'est dire que le complot eurdi euti na kati ya regroupement na nga mais comme nayebi eloko moko naza mwana nzambe naye sikoyo na haute cour constitutionnelle ekatela nga likambo oyo po il y a des précédents bato mosusu baya place oyo bazalaki na baprocuration spéciale te comme un certain Ilunga cour et accéder na requête na ye yango wana nga nasengi cour et accéder na requête na nga na battre campagne na sali musala on ne me donne pas eza kato te